yango nde esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye elamba olati lelo ya pembe elembwa posantu Bonjour. Yoka kolela ya mo. Non, ya kolela te. C'est humanisme, hein? Il y a humanisme au moto. Moura qui part. Tous ont un homme qui est sima. Téléphone est bloqué. Voilà, bonjour, Toluka Voice, Toluka parti au Moura, à Kosenga, Maman Charlotte, pardon. Toluka ensemble, Nabino, je crois que Eza Awa, je sais pas, j'ai plus la connexion quoi. Toluka parti, Wana, au Moura, pour s'adresser à Maman Charlotte, Babi le pardon, c'est une force qui libère. Voilà. Ok, voilà. Toluka Voice, Wana, attendez, donnez-moi quelques secondes. Non, on va. Toluka parti à Moura. Pour s'adresser à Maman Charlotte par révélation entre parenthèses ou à Zwaki. Tu nous confirmes quand même ça dans solo. Toujours un homme qui est. Merci à désolé mon agence privée femme modèle voilà et c'est mon anglais ça lelo inga oluka ki onu rivinanga ba TV. Bonjour, assistant Kingai, donc voilà, bonjour, la bienvenue sur vos approches Scottier. À mon niveau, c'est bonjour à toi, donc voilà. La presse. En fait, les acquis, enfin, qui passent, hein, les acquis, vraiment, la plupart, un d'accord. Bazo, babi, toi, qui est bien, hein, et puis, qui est aussi, on a, et tout, comme il a point, atiki pe bango quand les ans sont à venir parce que quand ça vient à besoin ou battre matema quand vient tout sur la carte maintenant ça sur la support dans ce climat et tout les mêmes toujours sur la 5 minutes ça va durer après et au moins parce que là où Rwanda la cosa que à partir de donc on monte dans des ça dans des banderas qui quand on passe pas akase bayiba namba na kuba sakina biso kana te so atule biso mabona mo bouteille et puis la chimie je suis très merci très choqué et voilà donc c'est retrouvé à l'hôpital mais avant là aux qui ba menace il y avait de menaces scanner et lobbying sous plateau traité en avant plus de pessimon et après nous Tout le monde c'est très important hein. Tayo yanda ko siko vandaka. Sika ba ukanga ipo ni za so mutu ba ko wow. Ah, je la ka bo na lingi na ngando te a. Nzabe basa nzabe basipike.
minutes pourquoi ba porter moura plainte pour une accusation que azo kosela mutu makambo pourquoi ba porter plainte moura de la presse papi ba porter plainte non kosela mutu makambo ba porter plainte apparemment ba zo bon dire ba tarate nanga bosi denga ba moura bo ba fana tuna mutu ba zo ba koma moura oyebi balobaka ami ennemi de mon ennemi c'est mon ennemi moura komo kanga magana bato bazalaka na karashika bakoza ba pompe ya malheur na yo par exemple okendaki Dubai ozalaki na motu pire ami ya karashika ozalaki na Dubai par exemple ozovanda na ndako na ye ozali na Dubai te oh mais rumeur etambo na internet c'est onovanda na ndako ya camarade ya karashika ndanga camarade ya karashika na nene ya nene yana Dubai kitasa zwa ndako huko mtaki kufanya ndako na yeye pesa para hotel on va partir maman Charlotte moura de la presse rumeur ezotambola vraiment lelo makasi photo tuno yango que moura de la presse okomi chinois si tozosola no boye bato nyonso bayebi bato nyonso toyebi tobengana na basara tola bato nyonso bayebi ke moura si tozosola no boye moura oza na ngambo yoka Gloria tobengana na basara tola Saratola dans nani wa bengane soki moura nga changer position fa tout na via Saratola to ya mama Congo Gloria yo bengana Saratola ngo bomo bengana Saratola yo bozika chacun portant sa propre charge batatanya ma baby tout partout et comme kabatou le bedaki magali lo mama le comme moura le beza yo le beza Sara le beza mama Congo chacun portera sa propre charge ndo comme tout charge azate toka moura pour na se repenser ça tout bela yoka tout bela ya moura ezalaki ndenge nini na munoko nini oya lobaki okomi no chinois mais ozosola na biso bien là mosusu bato ba étonné pourquoi na toni question wana nga na yebi koza chinois to bato balobi okomi chinois na minute tozosola no bo okoma na yo chinois mais tu fais semblant eza solo moura de la presse bon en fait comme si maintenant quoi na émission na ngana ça lelo na ngana lobela elo quoi mais c'est que la monde déjà internet on va version et salami ça la bien lo lelo et ba ko ba kana la ndimo en fait c'est ça bon elo oni mais ma lo yebi so la kina yo aux impétents so na mo ko ya ma famille na o ye ko milanga ga déjà na ba ba so ko la et wa bolake morazela nanu morazela bolake makambo moura ninga bimisa sikoyo mandeko na ngai boyoka toyoka ngo makambo moura oloba siko botia litoi c'est à vous de juger nde bomonela ngo nga ntango moura asolaki nga likambo wana nazangaki réponse opesa moura navandaki nie moura je pense que moura monaki nga navandaki vraiment nie mais moura yebisa bino opesa point de vue na bino nga nazwaka moura leki ndeko nyonso akoyebisa nga likambo moko boye moura pardon pour moi excusez nga akoyebisa nga likambo boye esoki elekeli likambo eleka te yoka émission chinois voilà la Chine pour la lola les arrêtés ils sont arrêtés pour les prévenir tout le monde va beaucoup la tirer le temps de la tirer ça une petite là voilà et là on veut que financer on a comme chinois pour les arrêter pour bah faire les arrêter pour le transport le que les solutions pour candidat société pour le que les solutions place pour la société ça là va pousser la batte donc j'ai pas eu terrain pour comme chinois parce que j'ai des fans aussi et hormis des fans j'ai YouTube qui gagne de l'argent. Donc, les lots beaucoup de chinois, ils sont des choses qui n'ont pas le bateau yoka. Tu dois la famille chrétienne. Tu dois la famille chrétienne. Pour la biseau, ça a le monnaie. Maman, pour nous, la biseau, c'est un monnaie, le bateau va y aller, la tourage dans la. Tu vas pas mourir quoi, va malika. Ça veut dire la maman, tu vas pas malika, va donc ça veut dire qu'il fly. Tu dois la famille.
Vous on s'en va live ma bibi no benganga sur ça na ndambe tenga comme ko la matin sans que jamais prévenir nga. Je pense que ko ke moyo ça a déjà prévenu sauf que ça qui prédenté. Ngai ka plus ko la matin muto beta nga lobi. Au moins tati ba uto ko kanga de ba kanga nga ko. Et c'est là tout là comme un message. Ngai ka munyo ko la nga la par na nga swenda me fo benga tiko satano te ko la nga. Oui comme ko la nga na. Pour aloba kaka. Donc pour dire que nous avons en connexion ensemble. Alors ngai on fait frère Moura lobi boy. Likambu moko te go komela ye sans nzamba prévu a la kisaye. Wana maloba frère Moura. Ça non c'est ka. Bona na c'est ka na mabete doka toyoka message. Nena c'est que frère Moura lobi likambu moko te go komela ye na vie sans bala kisaye pa nzambe. Bala famille chrétien pour près ba camarade muso ba na tamolo ba zala bango ba no sa l'église na bango. To comme le frère Moura o ya loba ki azwa ki message atati ba bete katati ba kanga ki ça azwa ki da message avant nyos on a dit les prédenté. Voilà, c'est juste à préciser. Nyonso na la place ya ba mama ba to na finga. Nyonso o ba yebi ke na singa bango sans pause. Et là ko singa juste ça kaka olimbisi na ba mama nyonso na singa sans pause. Donc voilà, pour esquisser ngai olimbisa ngai parce que message on a joie qui va dire que aux âmes musala nzambe moko yo le disaki azole la ninga komona yo faut faire très attention au lieu comme pembe na yo je comprends jamu c'est ça ba mama on a pesa o ba mona ki ba propos na ngeza ka déborder ta sengi o esquisser nga bolim saka parce que ça mama yo tout ce qu'on a mo sur la biso le dossier dans na mo sauf que mboli na ko okitse la Moura c'est là Moura Ah, tu peux Moura loba ke moi si yo. Oh. OK pressé. Ba maman on son afinga balimbisanga. Na ba maman ofinga obi musala nzama za kati. Ofinga ba maman na banana na kati. En fait, hospital biso bien. Ça je vais continuer le audio rien. Faut expliquer biso bien. On a pas fini Moura, faut expliquer ba tout bien. C'est ça qui pas mama to papa c'est les gars et c'est là au final on s'est la dame moko boye azolela na kombo la yo c'est ngati kaza mo je dosa mobile ça pe mama est-ce que on peut se la manique émission auto finga manique musala nzambe te musala nzambe te musala nzambe te ata musala nzambe te manique musala nzambe bon pour être prêt la marche Charlotte parce que tu vois marche Charlotte ça me semble ensemble pour être prêt en soit jour on ça va message voilà image il a une marche Charlotte pour être prêt donc on va mettre ça maman oza musala nzambe moko blessa qui azole la kombo na yo ngai na mona na image ya Charlotte on a évité musala nzambe pasala nzambe basepile je cause à moi na touche à moi similité je cause à moi tel donc voilà so qui est un bâton na blessa o ya ba kana maman amoni ki ba propos na ngeza déborder là et aller isingai sauf que Moura aussi na ba pardon parce que simba ba maman ba Moura pardon na ba na oganga pona mutu olobi ke to apesa ki prophétie wana image elle que liboso eza ya mama chacha c'est ça que maman azole la mingi na kompo na yo moko apesa message que musala nzamba mo ofinga zole na kombo na yo image yeli yo mbala moko eza ya mama wana c'est que tu nous confirmes que musala nzamba solo en fait voilà il a on comprend les technologies donc on le battre quelqu'un qui est ça ma Charlotte moi le bien na musala nzamba mo le ça pas préciser que tu moi je t'ai mis mobile tant que stage que je suis c'est pardon à ma maman nyonso il a papa on a cotisé la pakana de la fiso la série Olympique et la papa et la maman la série c'est ça quand elle va préciser que ça maman to finga ki mité quand elle lobby dans la karabongo maman nyonso na tata nyonso na la lista Olympique ngai ce que ça na rendre dans toucher la maman mité ce que ça na rendre dans clasher dans toucher papa mité donc c'est que sengile ba pasteur il faut aussi ba pasteur belé je me rappelle et na finga pasteur te au final ba pasteur te tozo reprocher na ba pasteur tozo reprocher kana image na musala nzambe mo bo simba siko azolela kombo na lozo banga liwa yango sengi pardon
Non, et ça, pas maliwate, Chloya. Non, pas maliwate. Maliwate, c'est ce qui est condamné et révélé. Ce qui est on est mis à autre chose. Bien, on va maliwate. Et ça, déjà, le mot aussi va révéler Namo. Il fait déjà plus ça. Sauf qu'il y a mon côté qui va, du temps que les humains pour venir. On ça la carte, tout ça. Ozomona, et ça, elle est comme sous par moi, on est là, yo. On est comme on a les lois, par exemple, et 5 ans, ça me sert à Zambie. Même à Tanga, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Comment quand il mange à maman na moto yele que les longi. Bah il moussa na nzambe yo zuka image. Ça va so ba luki bongo na oka pe maman na za moussa na nzambe. C'est que ça y est capable na dami lobi na kati na nga. C'est vrai. Moi je pense que on a des cas. Ça pour la bonne à l'image des maisons mobilité. Donc voilà pour dire que ngai barando et tira na moya batina biso na biso. Maman mutu na otushi na ngasute, tata mutu pe na otushi te. Mais rando ya mbolina etikali bomo. Ata ba fingi maman na yo. Ata ba fingi maman na yo papa na yo yo occupé ba maman ba tout parce que message de chez soi qui. Et na occupé. Aujourd'hui la ta fingi maman na yo aussi ba parents na été pour respecter profession ba pesa ki yo. Et non respecter profession. La terme ya politesse na éducation donc tu sais maman mutu te. Mura tu to so la no tozana ligne tozana mura yo tozana NK tozana Sarato tozana ba Raissa tozana ba YouTuber presque. Bazo yo ka marambo zo bana ba vrai na yo. Babi ozo habitwa babi nazo nzira nazo pozo mutuna ngo bien te. Na rebandela mutuna na rebandeli mutuna mura. Ban chroniqueuse bande konanga ba YouTuber NK Sarato la Raissa Mama Congo Pingila boyoka la Daloise boyoka Moura lobi boye azana ko sele mafambo te Moura alobati na ngango na privé mais ye moko abimisa ngo pe na misu ya batu Moura lobi na ngai boye maglo na église ba pesa ki ngai prophétie izana musala nzambe moko ngai azole na kombo na ngai na fingaki musala nzambe moko na kombo na ngai liwe eza liboso na nga ye moko tanga batangi mko musala nzambe moko boye mu amoni maboko image ya mama Chacha amoni image ye mama image ya mama Chacha wana mura na okosela mura makambo te image ya mama Chacha ebimeli za ba bili ko likambo boye image akata na audio ango azana ngo image ebimeli ke eza image ya mama Chacha yango na tuni mura mutuna oyo eske azaka musala nzambe ya solo yango na lobi te la Congo etango apesa polisi kinga mwasi to bapesa ya ata nzambe te mpona yebaki mama Charlotte aza musala nzambe solo gloria ezaka te ezaka question moto aza musala nzambe te likambo nyonso so osali moto eshoke ye soki azongi pa moto alela ye aleli na kombo ya nzambe yebaki okozwa befe nango Population sont tous à votre paiement à paiement Nzambe. Alors Nzambe au Chimate, au Shuki Moto ya Sala. Oazi kila mnaye. Population sont tous kila Nzambe. Au Shuki Moto ya Sala. La carte de Magio m'a bien masura tout ça. Wewe mkono na tisho soko tiki ba problème ne pas na akwasi. Tasala ko Chimate ki bata mokilo basala. Moura évangélisa. Tala, chacun portera sa propre charge. Moura kuto mona ke cerveau de train à binu. Oh, tanga songola zawa, soki pankala zawa, enanya zaliawa, l'artiste bango tout cerveau montant au gros bochela motema. Ye wana tambo abi ako clasher na ye mo ako clasher na YouTubers. Mais ako simba suba parents batute boka soni boka malili. Ah, on va 2022. On va 2023. On a le bâti, on a beaucoup changé maloba. Chacun portera sa propre charge. Soit qui te vendent. Il faut échauffer mon thème à l'ayo. Je comprends. Il y a mon lobby pour. Pour être prince, c'est qui va m'amener en sort au ministre. N'a couple ma job. C'est parti. Comment ma job dans la montée? Au final, bah, moi, tu Ba pasteur Moïse Mbi ba couple majabu bon voilà bon là il y a une vidéo là il y a loba
Na baka muke. Okay. Voilà. Ok. Ok. Papa we ranson ayawa. We ranson ayawa. Aloba banzembo na ye. To swa na biso na basali ya nzambe te. Mama, papa kotalanga bino babotono na ba 10 ka ba 1 ka ba 5 ka kuno so bazo clasher ba mama baninga. Boni botika na Sony. Bomoni botika na Sony. Muto bochela mote bona ke penda yende numéro 1 yende penda cerveau menteur na bino. Abike ba PC prophétie na église. Quelque part peut le malheur est bon. Voilà peut déclarer dans loba. Quelque part le malheur est bon. Et il faut ba malheur muso comme la bat na vie pour mon grandeur ya likambo au sala. Ce qui likambo comme la ki ndeko na biso mourate, anga ba grandeur a likambo te. Neti nga kutu décarré. Makambo amour na bana ko loba on encore. Pour votre information, on loba on encore penyana na bwa kanai. Et dans l'ambien ou à mal nakolo bango en la vérité nous officiels. Nakolo. Pas yé mo pas dit que décarré il faut lober l'amour. Et le réseau ça la passi pe mawa eza nini. Ba pekisi rando na YouTube te ba pekisi clash na YouTube te. Finga mutu azwaka te muswa mbaye ekenda ki gauche. Mais ko simba ba parents ya bakute. Oko finga papa na mama mutu na intention ni to ba ndekwa mutu tandis que baza ba YouTubers te. Tope relation ya mutu, tope mobile ya mutu, tope mwasi ya mutu. Chacun de nous a sa relation, sa vie privée. Au-delà de tout, tu as YouTube, tu as 30 minutes, tu as gagné, caméra, tu mais tu as la vie na isopé. Si tu as net, moi ça, mais c'est l'artiste. Il y a ça, la maman somme. Il parle bien à sa parents, mes parents va décevoir, à quoi la blessure intérieure. Mais ça va finir maman muninga, to tata muninga. Yaya. Et à bien, ok, baba ninga, va faire conseil. Voilà, tata, toi, la maman, tu es to yoboa. Qui va biso, va faire de lui passer aux gens à tata. Abiso, va bien carré. Tu lui passes aux gens à tata. Babiso, tu lui passes aux gens à tata. Si ko yo, aux gens à tata. Yo. En tout cas, le message de côté là-bas. Boya, Akambweza. Et ça, na makambo mususu comme la batamokili. Omoni prophète wana, Maman Charlotte kala lela na komba YouTube ezité. Maman Charlotte prière za ke nzambe nanga. Nga na za mosali na yo. Mwana na nga za ka YouTubers. Pour les salis individuels, chacun portera sa propre charge. Bako kotsa na kasa ba bêtise mwana nga par quel pourquoi? Bako na bêtise mwana nga pourquoi? Ne omona muto sela nzambe ya solo bilembo mona naka. Oyo ba signe que maman wana assemble la nzambe ya solo. Yo ma chante faut la prière chaque 12 ans na YouTube, tout to kota na to ke no sambe la biso na YouTube kuna. Tueka to sambel na biso na baba so sakari na baba so sakari nte tueka to sambel na biso kuna poto bali to zone na biso pona oza servant de l'Éternel soto moni ba domo ko chana sebo ba peka ba mona ba tête lourd c'est ko to moura na magali marele lo mama ba chema sebo mama kongo to sarato ba biloko te ba biloko te ne se kimpila na mona yo atelinga na biso ba sa biloko te ase biloko te. Là bien, ceux qui sont morts à la magali pour magali au mama, bah on va tête na bah on va casser au monde à kuna bah on va champion bah on va simaka sécurité. Ceux qui rouge yé boye bah yaka liboso bah on va simaka. Bah chena c'est bon à combler plus fort bah mbolombolo. Pas besoin de mbolombolo. Ce sont des mbolombolo. Bah mbolombolo. Na bien, tous ça faire na bah mbolombolo té. Tous et là tous sepeli que yé moko mutu à train. Wa me marahando, wa si mara responsabilité, wa ni ma ke e na gauche na 12 a ya de ma première cabine. Ali a chena sa une révélation. Ba yebi se ke liwe za pe même toi nga ko kufa zate ya na YouTube so kufi okei. Pe a sona Angelica Madelena. Akena mtabeta so Angelica na YouTube zate.
mutu abetaka lisolo Angelica azate jour Angelica bakunda ye lobi nango groupe epanzana ya YouTube oyo azaka motema malamu alingaka Angelica makasi fe bokozala mo mpona bana Angelica atika sinanga akozala mo mpona bana Angelica akufa atika mutu akokisa motema Angelica madele alekile bolia mbongo Angelica botambola boafisana Angelica lelo Angelica akende atika bana to atika bafamille oyo apesaka ide ya kokotize mbongo mpona bana Angelica nde nani Angelica akota sa mabele Angelica akota sa mabele Angelica aza so invité mama moura ata tosolo na biso koute mais dans angle là je te dis félicitations mon frère au sale loko moi malamu félicitations soko ko yo la carré pas au c'est vraiment carité il y a 4 livres yo to so ye biso to to sala analyse to ki mo so te na YouTube ka kilibi na kilibi mais ko sima ba parents ba tuza sacré ba parents ba tuza sacré pour preuve bo finga mama chante na saka Karina finga mama na oti o ba bango zana kan ya ba na raison zala na kan ba na raison au monde niveau ce qu'on a na kan ya bato ba na raison o ressemble kitoko bato na en plus pe le bon na YouTube ko moi avant d'avoir clashé maman Charlotte a clashé na consentiment ya mutu soro to mutu pakalato mutu XY c'était par sa propre yemoko na yemoko et là mutu musute donc son père là a décidé de tika na ye où est le problème chacun portant sa propre charge et lingi koloba boye pas na clôture et me soma mukela na clôture nanga et lingi koloba boye basali ya nzambe baza bawen de l'éternel basimbaka bango te osimbi wen de l'éternel osimbi nzambe mama na sa YouTube te mama na sala émission asala émission clash te mama na finga mutu te mama na mais bino vous devez comprendre. Oh là, on va voir ce que vous avez. Ozoka donc voice osobina chango sikoyo et qu'on a catastrophique aussi voice aussi likolo hello tala hello comment bato ba complotera pour na basali ya nzambe pinisa bango ozo comprendre que eza toko na tamo ya suka ete ya ba o batikali ete ya ba oyo ba nabi sokutu l'autre avait beaucoup de respect azaya nanga alinga makambo nanga déjà Yvette Kalombo on appelle Simbote surtout Yvette Kalombo et monta chana ça tu cherches na Charlotte te a comprendre que Moussa nzambe za maman na biso peu importe boya bo finga na mona maman Charlotte kari bo potana kuna bo mata bo kita mais na mwana na yete et mais na maman na yete parce que ça muninga na biso te asa muninga na binote na ma comportement ba ekiri mambo sala boyeba na bo pakata bo mata et elle n'était pas informée elle n'était pas participant pourquoi vous associer la comme na bino il faut faire la part de choses rose bombo il faut faire la part de choses c'est quoi ozo mo la kutu magali lo mama bike nga
nasengi Karine pardon te nasengi mama na Karine pardon mura pa yabi ke nga na ye ko senga Karine pardon te na ye ko senga mde mama moko na vie prophétie na église na lobi bato ko traiter moi de sens esprit de taureau eza nango prompté andima ata ne taureau na misa mokili na misa nzambe a gagner vie éternelle na lola na mokilo préféré ni Nabina Lola, namo qui le préfère, je préfère les ciels. Les ciels, c'est vie éternelle, tout en rose, tout qui toque, tout waouh. Parce que namo qui laissé, et dans le cas pelengenu, poloso na poloso. Parce que l'icolo connaît vie éternelle, les alliés. Vous comprenez? Parce qu'il dit que oui, clash, na osala, rando, na osala, tout je fais. Mais ndesikoyo, ma maman, a vu, mon cano décision. Na ko toucher so maman batute siko net ndonto benga ba femme insensée ben est-ce que ça n'a rien est-ce que ça a voir pour moi la manque à respect bo finga maman bo lobela maman et tout ça na bibi kapinga et nécessita makambo ebele na ina chocho et nécessita makambo ebele mais voyons ba région moni nzambe songa sali kambo azora tanayi ba calcula nzambe ba calcula ba motilité. Moi, je dis, non, non, les autres, si il y a un tour à train, c'est que vous bende. Il y a un numéro 1 à Bino, moi, je vais me ma casse. Il y a un andimi ko kitacha mando qui n'a pas que maman chante ça maman batu n'a pas touché sous thé parce que comme plus fort Bino nion se bande de autres titres au gloire autant kuna ce qui pingila zawa Sarah zawa Enikaz ce sont des qui bah ça va nani nan bango tout autant bah ça va nani. Nasi pingila masaka nani? Raisa saka nani? Aza nani? Basa ba nani? Oh, c'est ça qui est distraction. C'est des distractions. Bon ben tout le monde, bon on des Karine pardon. Bon, ya. Puis maintenant ya. Toi na chocho. Bientôt, chacun portera sa propre charge. Eh wo! Sikato melana bise. Tu vas. Toi qui m'appelle à ce moment le mot rappelle c'est qui Karine pardon hein. Toi qui la surprise. Surprise yaya qui la surprise Moura demande pardon à maman Charlotte, Moura demande pardon à Karine. Pas Karine moi parce que maman parce que ba camarade ba tambola te ba lilia te ba melate. Mais qui la surprise. Qui la surprise. Keba na surprise. Keba na surprise. Lisolo to solo la kinga na yo na kati ya jardin molonga na ngai. Oh voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, Molongania, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili osui libala.